Capage TV. Capage TV. Capage TV. Belvi Kandi, Madame Belvi Kandi, Excellence Poutine de l'écriture, il n'est pas marié. Comprendre? Aza marié. Aza na mobali na ye, aza na makambu na ye. Sko ti batu bayaka po oleka na TV, oya robeta ba désert ndeti ya bongo. Ozo banga te réputation ya batu. Ezo kufa. Ozo mona. Oso babi yo réparer ngo okoka ko réparer yango te. On comprend ngana sepela ki na ndenge papa na biso sundia talika qui na sortie médiatique wana pour na ko dénoncer ba buzoba parce que ya ba buzoba makasi comment bolata kombo ya batu donc bo salisa bon ba sala je vous comprenez donc sans tenir compte que baza ba père de famille baza ba mère de famille baza pe na batu oyoyo quoi c'est la bango vous comprenez ba compter sur bango. Alors, yo soro yé pour oya baby sa réputation ya bat na sou qu'on pose wani. Et là on a théâtre na biso déjà ba ya ba mikolo na biso déjà bango mo ba se comporter na bien té. Vous comprenez? Si ko biso baleki na bango ba tike la biso ni. Déjà ba ya ba so kumba biso bien té. Oh, relève na bango za biso. Soki bango ba tiki biso na balabala net na mona ba do tika biso na balabala. Ba tika biso na balabala. Pour moi, entre bango na bango ko soit nezali, bako ina nezali, bako finga na ezali. Ya makasi stuko finga. Siko baleki pe o baye na sima. Baleki misu ya ba sans esprit, baleki misusu bazana bango mirte. Bango sa nini? Bango kota na bakan. Aye pa ngana ko mana na yaya o. Ngabi na ko mana na yaya o. Siko yaya o na baleki ne. Kuna na baleki ne. Aye ba sa nini? Bako na ko finga na, bako na ko bomana. Omoni théâtre lelo. Ce que moni bino bodo kangana et comme mabe. Bon, théâtre gâté mokili. Vous comprenez? Parce que ne peut pas chose on va pas proche aux arana bango. O est que chaque jour personne au beta ta mo billard, ayebe bo beti na mo billard. Mais na bateau yo ba ebité. Bateau ba mesana ko mima makambu sans batuna. Au mona na ba ko mo ba click. Ah, kasi bo ebité ba ko mana yet. Ba ko mana yebo mona bon chaque jour te. Vous comprenez? On va voir ça na game makila. Ngana kapashi magile go tutana to partout aux ala tous ala na biso donc oyo yo to sala ebika biso atulelo bazo salir ba réputation ya bato batulelo baza prêt même na mbongo boye pour abebisa ka vie ya moto mais ba bo sana ke tonton sou aza marié oh tout le monde ayi mokil mombebi tonton sou aza marié na madame Gina Mudita maman Cécile na pesipe wa mbote et lo rebomi lisou makasi za phénomène Moukala. Partout qui Moukala. Mais il y a pas de qui Moukala. Vous comprenez? Il y a pas de Moukala. Qui Moukala dans le domaine, il y a Moutouté. Voilà. Il y a Maboke, on dirait, il y a journaliste. Voilà. On dirait Zarato, ça le même domaine. Même métier. Même métier. Mais on préféré, na Foulayo, na Landaro, na Sima, na mon idéologie moins. Vous comprenez? Atu balobi papa sango lokola yepe mukuna ko kamarade ayepe ko répondre mbongo eza ya ye ouais ata camarade numéro ta che difon wana abenga deux fois abenga deux fois te ye essentiel abengi invité na ye aye ala kisi ba ndenge ya ko kitana se ko nguruma esili akei o pasa na mbongo na ye anga cha défi akobenga professeur à université te yé abengaki déjà coach. Yo pendant que visionnaire, okoki koloba nini? Est-ce que ezaka razo ka pe conseil ya batute asala ki pe mabe ya kobenga coach? Ko ba bi coach ata mukadia zolo atate hein? Nenga ke ba bi cycliste kana kola ya pamba. Ba bi ezali dinte pona pakasi. Biso moto mo bando ka culture na biso. On comprend? Tout à la kofelo mide na Côte d'Ivoire. Tala honneur va changer comme maman Kofi Olomidie. Vous comprenez? Amemi pe mo sa batwa nini? Ya nini? Atomboli ba ya pa ka otombolo ka memi en kuna. Mais eza sentiment, émotion sentiment. Émotion sentiment. Eza émotion à joie. On se comprend? Donc Kofi Olomidie na menega sepelaka. Et puis nga tombolo la ro brusque donc on s'attendait été. Mais
légende de Tombolio, légende. Oui, mais fille, on a combien de succès dans le monde? Ah, là, super paraboaki. Il y a succès. Oh, Cardinal Malo, la tika université. Oh, université monene boye na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Ndoko na ebite. Na biso nzela obi. Oya boye soko kebe tabeya tena nzela se. Ah boye. O soko kebe. Nzela toyeli. Nzela toyeli beza ko poalu. E bon boye. Boye soko kebe tina point chaud. Na Kingabwa kebe na tina wenzambila. Ok tina point chaud. Boye soko kiango ke TP obimiti beate. Ça bunga te? Moite. Donc université qui toko ya Cardinal Malou les Arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembedi boy to kenda ko fina na musika. Totiki bambouteillage ya Congo c'est ministère biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa Cardinal Malou les Arts na ba norme nyonso internationale. Tozotika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na ba musika. Or on appelle tout ça. Tout ezawa. Ezana ba option na continuer. Ngana songe li kasi turo. Tokota toyeba no. Tokota toyeba. Et puis classe ça na retari. Na bana bazui diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Malou là. Mama bazali ba sisa ouais. Je coco. Awa. Ebonga. Mama. O bakomi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tala ke tin to tikele mboka te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont la fraîche. Oh uta na diplôme na onda ko kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrit. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Awa tu za chiki moko pe propre ba misa ebele. Et puis ba bengana bana te. Et puis comme singa, kapasi na pe assez boy. Tala makele les actes. Ebela ba tu bazo kendo wa ko telma kana ba reba kenda ba ni visiter misika. O bazo ko makareta. Otali soki bana ba mi classe, bazo ya kama kolo ko la transport. Surtout ça. Mama o zamele ndenge nini. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele eleki. Mais après tout ça, Simanda quartier to vandi so continue awa. Nikamba bisite mvula te. Pam okenda. Classe de vie hein. Mama, ko sana classe te. Ngana magala échec karapona ba te trop pour na zonge na jo. Reta na chiki ezate. Mama, tala boya, ba bisi no batumine na babima awa. Na sanzela université au kambi pepe pays. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. Le 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Moustéos Perico. Je vous invite à prendre part à ces grands concerts où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie, Baya ebele. Et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la Kokumisa Nzambe Oyo, à commission quand même, en décembre, Mingi souffre de vie exacte. Mingi ata les premiers en Wamouni. Mais yonde konanga ozala Italie, ozana pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa Nzambe, yaka konetola ye, yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye, le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert, somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo. Nzambe akozanga te kopambola yo. Le 1er décembre, Lobikara, 1000 merci. Que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci d'avoir venu sur la biso en tout cas. Vous avez béni, vous avez Nzambe apambola bino. Vous avez besoin de coupe Oyo, Eza chez la Parisienne Air, on a 24 trains, on a immeuble Empire, on a premier niveau.
Brit Makambazana pour Nabino. On a besoin de robe pour ma maman. Pour nous, c'est déjà la bière. On a évité sur de la maman Nini. Et ça, la paix bien qu'elle peut se faire maman cadeau. Frère, j'ai donné à Boy. Il y a bien sauvé dans la basse, il a battu. Frère, j'ai donné. Oui, bien. Ouais, frère, j'ai donné. Papa, il faut aller. Ouais, on a bien. Aux orcanes. Et il y a retourné ma question. Ah, quoi, il y a si la maman cadeau. En tout cas, la bière, c'est moi comme on a eu un paca, na moni penza, maman eke, pena pied de poules que zone, ça va hein. Kapachula munanga tongo. Vraiment. Ils sont pas rolonda coup. Donc voilà, et bah tout na bi ke tout na gi. Mais ngamo na bena o même paca la libwende ni fois zonga. Ah mais ouais, au palais. Na mona yo za ba filmer. Ouais, en tout cas, déjà na osenga, après c'est déjà ba fan tout balinga la bière. Bambote belé et puis na ndenge bazo continuer toujours à soutenir surtout chaîne na bango la Malé TV, bazo s'abonner, bazo tala et puis na otinda bango lisusu na il faut courir na télévision. Bon il faut quoi ça très bien. programme. Té Aroya ana ba démarche azo ça la soit 6 Aroya. Et baza déjà branché semaine prochaine tout ça film kitoko otobenga ngombo molili ya motema et tout tournons na mboka. Okay. Donc, biso tout ça, la ramingi, moi, la réalité, ça, la moi vraiment bien. Et déjà, merci, na batutu, na bosan pété, mauvais fantomas, na peso bambo tebele, na opportunité aux osala, aux opesanga. Na immeuble na wile, na PDG Mamila, et Mamila Palace. Na peso bambo die mikili, PDG linga mikili trop. Makasi. Na peso moi bongisa, acha ba peinture, na kolo eloko. Ouais, PDG. Somo. Na peso bambo te PDG, na peso Paul Mwamba papa social. Bambo Tebele, Papa Albert Mambu, Kapachiye, Papa Albert Azali, Alingaki, Ayalobi, mais à pousser la semaine prochaine. Donc déjà semaine prochaine, Tozana, Papa Albert depuis Kisasa, et Napesi Bambote. Bon séjour, on y va Mikili, président Caleb Toukebana. En États-Unis, na Mama Beni, moi ça Pembe Beka International, Pembe Options. Et merci beaucoup, il y a Trésor Mambi depuis Dallas. Voilà, bah tout bolinga la Malé la bière. Ngayo na kapachu la télévision. La CPL mingi boni parano fantomas. Ouais, Siluzolo fantomas on a dopé sa mingi ba merci belé. Omoni président Ansazoti Kangate. Na moni mikolo zo kolé wagon. Azo poussa penale kinaye moi naye. En tout cas, respect photos za na ngondi fa papa wana. En tout cas, merci beaucoup président Siluzolo na onyo suzu sala. Et nazo comprend partout dans le cas comme la loi toujours à la terre et puis conception yelinga wana en tout cas et tindikinga vraiment on a profité na PSAP Fumu Blanchard et Pipo muta comme si ba Bayer donc on a posté à ma belé contacter Fumu Blanchard et Pipo de la part du président Hans na boss na pété na boss dit David Mangaya na boss na pété na Mokonzi Bonika Longi de la République avec beaucoup de respect dans le monde net Mokonzi et wana ba simbibi na moni ba koti wana président Ansadi zana ba vie na yo en tout cas na pesi Mokonzi Bonika Longi de la République bambote ebele et pour nani te mon veridi ilumbe tsunami les tsunami na pesi bambote ebele de la part du président on va beaucoup pesa ba droite oh mais yo bon pour oreille ba voice ya mutuna to le di makasi est-ce va pas beaucoup ça na raba jewana moi ça le li otindiki voice et ça la qui propreté bon yo ebika toi toi na encore ça muta côté kuno lo baté oui ça la qui boy baté dara yo ebi to tambwana mokili bon oto lo bagara mokili ba para balobi ke ba sipe to bazala na ba frère mais mokili za biso to comprendre ka mokili ben oui et merci pena la lula bien pour s'attarder la mission wana te famille za famille très bien et to moni na moni mahambu ya Belvi Kandi et lobama ki pe mo ebele par rapport ya bato balobara mambukara ya théâtre mais na moni papa na biso kombo ekimi aye koloba vraiment kengai vraiment ba nyos ba ye ba kena za na relation na belate qu'est-ce qui se passe papa na biso nanango wana ba bossé les artistes comédiens bo balobara ka bimana bela na kala
Ah, papa, il y a tonton Sundiata. Sundiata, voilà. Ok, ton sou n'a pas si bambo te belé, moi, notre père. Ouais. Et avant de répondre à la question, on a tout. Le 21 décembre, le 20 décembre, tout ça à cause de la foi, na mboka ya Lausanne, en Suisse. Donc déjà le 21, le 22 décembre, tout ça là, on a pour honorer Jésus-Christ de Nazareth, nous avons solo pe à Bomoy. Et na la bino adresse place Ninyo à cause de la foi et tout ça là, na mboka ya Suisse. Et déjà, il y a autant que le bakutu awa. Batulelo bazo salir ba réputation ya bato. Ouais. Batulelo baza prêt même na mbongo boye pour abebisa ka vie ya moto. Mais ba bo sana ke tonton sou aza marié. Oh tout le monde ayi mokil mombebi. Tonton sou aza marié na madame Gina Moudita. Maman Cécile na pesipe wa mbote. Belvi Kandi, madame Belvi Kandi excellence Poutine de l'écriture, il est pas marié. Comprendre, aza marié. Azana mobali na ye, azana makambu na ye. Sko ti batu bayaka po oleka na TV, oya robeta ba désert neti ya bongo. Ozo banga te réputation ya batu. Ezo kufa. Ozo mona, oso babi yo réparer ngo okoka ko réparer yango te. On comprend ngana sepela ki na ba na ndenge papa na biso Sundia Talika qui na sortie médiatique wana pour na ko dénoncer ba Babuzoba, parce qu'il y a Babuzoba. Makasi. Comment bolata combo ya batu? Donc, bo salisa bon ba salade. Vous comprenez? Donc, sans tenir compte ce qui est, baza ba père de famille, baza ba mère de famille, baza pena batu oyoyo, quoi c'est la bango? Vous comprenez? Ba compter sur bango. Alors, yo so yé, pour oya ko baby sa réputation ya batu, na sou qu'on peut soigner. On comprend? Babiso, bon, heureusement, si il y a des photos de fans aussi cannabis. Mais, dans ces pays-là, il y a courage, il y avait Nabiso Sundiata. En tout cas, ça l'a bien pour nous aussi, ça va maquiller les oyoyo. En tout cas, félicitations, tonton Sou, et va retenir tonton Sou le bagage solo. Batika la vous avez une relation amoureuse na maman na sou Belvi Kandé. Vous comprenez? Mon théâtre, les lots, c'est pas mon ibino bodo kangana. Et comme Mabé. Bon, théâtre gâté Mokili. Vous comprenez? Parce que n'est pas capable de choses, on va pas proche aux Aranabango. On est que chaque jour, personne au bête à moi billard, aïe, au bête dans nos billards. Mais na bateau, yo ba éviter. Bateau ba mesana comme mama kambu sans batuna. Au moins on a pas quoi moi ça ba clic. Ah, quand c'est pour éviter, ba comment na yit. Ba comment na yibo, on a bon chaque jour. Vous comprenez? On va voir ça na game makila. Ngana capable de magler go tout là. Partout aux ala tous ala biso. Donc oyo to ça les bika biso. Mais ba tout si ba bo sabino, ba lingi sabino, ba pesa ba dot, ba pesa ba nyonso bino boyebite. On se comprend. Donc ba tout botika ba réputation ya batu. Batu so ba kangami mi balé mi sa tout botika bango bazala. Et non boya ko bebisa ba réputation. En tout cas on va retenir pas vraiment na ba réunion souté. Oh, bato fait maboki bakoma pour manquer ba papa masumo hein ba bino ah otozo mona pena descendance vraiment et zaté hein et puis ba wana ba telema kara ba pe bazo bima vraiment té ouais succès les lo ezo bung ça va te contrôle makasi donc ndé palo bara soko ebi place au cité oui ba place au était mais les lo balongo lango et lo komara to ebi place to okende ba dans la place de route. On se comprend or do bosana pour bisoto ya to kala ki pe bâtiment roboy. On se comprend oui relève bien succès na vie est important. Et ça loi nature parce que bino bo leka ba msu ko sa nini ba roya. Siko yo pe capable et lo msu zo bo meza nini. Ba to ko c'est toujours génération oyo yo azoya nde bango baso boma. Or neng ata na famille yo botami papa baleki baseni bayena sima leki aya osala kama oya yo sani azosala oyo osala déjà na ndako na bino soki yo ya aux exemplaires de baleki na yo ba osape ka bongo ba olanda ka oso comprendre or yo ya soko laxi baleki lignée o eza bien lignée la msu ya nzambe lignée la msu ya classe eza pas sipo simana yo ba kweya malgré mon amour n'a pas façonné de tuer la mokili. On se comprend. Mais Erosala vraiment
pas cité pour balanda nzela wana parce que lelo na théâtre na biso déjà ba yaya ba mikolo na biso déjà bango mo ba se comporter na bien té vous comprenez si ko biso baleki na bango ba tiki la biso ni déjà ba yaya ba so kumba biso bien té oh relève na bango za biso soki bango batiki biso na balabala net ngana mona ba do tika biso na balabala ba tika biso na balabala pour moi entre bango na bango ko soit nezali bako yina nezali bako finga na ezali ya makasi sikoyo baleki pe o baye na sima baleki misu ya ba sans esprit baleki misusu bazana bango mirte bango sa nini bango kota na bakan aye pa ngana ko mana na yaya o ngabi na ko mana na yaya o sko yaya o na baleki ne kuna bina baleki ne aye ba sa nini bako mina ko finga na bako mina ko bomana sikoyo tozo s'attendre to c'est la nini tozelelo ote oh à l'époque ba papa Plombe ba maman linga on appelle ça bonne guérison ba obi boni santa maman linga ouais nzambe siko moi ça va de to soler na kowe abisiko ça va nzambe azo sala le traitement banini to ana tozana olika été que nzambe ya bolingo arobikisa maman linga azana biso vous comprenez ba période ba maman linga ba maman chaque à son âme ba papa masasi ouais bazaka na bazaka na oswana na bango mais ezanga ndenge le komati le respect ezali sous-souté si là ilongwa oh mukolo peso ni moi muka peso respect yo pe mukolo peso bi moi muka respect parce que c'est réciproque omoni parce que le respect wana pa ba yana biso ezana ngote vous comprenez donc tozana ba ya batikali mukie o bazako se respecter o eza pena que oui banda garada bandine ara la bandina baleki ne ba respecter ke ba master ne ba respecter ke parce que yana ba yaye belé lo baleki ba respecter bango souté po bango mo fongoli nzela na bango ba fongoli ba porte po baleki ba sani ba manquer mais ezali kamba éducation net ngande na télé na fandi ana plateau o tambolo retourna na ba yaya tout baleki tout ya théâtre o tika royoka ya mabete na kombo na ngapo na éducation na uti na pa na biso to ebi théâtre ndenge zo kende vous comprenez donc yaya za yaya papa za papa leki za leki omoni biso soki to respecter ba yaya ote ba leki ope boya na sima na biso ba respecter biso te ya moto zo lela chaque jour théâtre ezonga vraiment ndenge zalaki na ba norme nango malgré les deux mois passe pour tout le monde na comme leader na ndenge na ye ana chaîne YouTube ne ezo continuer bon ana nyonso na ye avo sa pe film na ye bazara pona ko monétiser bango bazape zo bo jo sa nini je suis à faire une point à Willy Rana zo Milanais so mon elo na mudimbe asa nini pour ko renforcer bien en tout cas yakawa vous comprenez alors ça na ipa musa na ye mais siko yango ezolongola ba respect ebele pour tela lelo ya roza décision ke ngakuna na okesute mais so ka zo nsima mgadali enveloppe pa ça kuna akena mon elo ko continuer toujours na bêtise na théâtre pour le lot papa masumu président na biso pour masumu ada ba so ba mesure na ba chaîne YouTube en foot abatute on se comprend batu mususu ba kondima biso to okesute mais batu mususu ba boyona on se comprend bata yem ta olesa biso omoni alors phénomène wana ils ont une conscience et surtout et leur bomi li sous makasi ça phénomène mukala partout qui mukaliza na mais yeba osela ki mukala on se comprend yeba osela ki mukala kezaki mutu azana domaine ya mutu te voilà ya maboke on dirait ne ba journaliste voilà on dirait Zara to ça la même domaine même métier mais on préféré na fula yo na landa ko na sima ngamo idéologie moins uzomona sko ba tumusu ba bo sanake mutu ngana yo osela ki mukala aza mutu akala ngana TV vous comprenez ba 5 ans passés ba 10 ans passés akala ngana TV mais lelo le roi ya komi na makambu ngana suki ya na ngana so sayeni na bwaki na komi na ngamba moko leki na ye na komi za où en fait vous comprenez or ce que yoso c'est la respect pas leki wana et simba souté o komi manipulatrice ba komi manipuler komi manipulateur so ba binga bo banani on le bien on comprend il y a d'autres millions de théâtre esprit batikali mukié ba sans esprit ba komi ebelé ko travailler na ndeko na yo ils ont mabete ça dit to suka na marambo etali musala
film ya li te to sali ba film to sali to panzani mais tati na ko koma ke finga na na ko finga ba non na ko loba non yaka na défense za mabete ba ko finga kapashi no ko bungila kapashi ngana za kana kapashi na ko ya na TV na ko sola na est normal na talisie ba valeur kapashi na talisie ke kapashi alekio na boye omoni to soli musala maintenant ya te ya mama na yo yo kuto obotaka te yo komana nyo yo kuto ba prophétesse usomona ça donc on a muninga mwasi afinga muninga ni mwasi abotaka te nazobosa na ke yo po uti na nzela ya mama donc ça ba bilo o le kapashi théâtre na biso tozo comprendre en moté nga ya des fois ba fan ba binga la louf to comment ozaper l'autre tigali sima tozo mona ba ivoirien ba sénégalais ba mo le ba Netflix donc les gars ba applis peut-être congolais ni na ba na biso ko za et les gars applis isate tu ko pas na maboke TV on se comprend pour nini biso mo boyo kanizate idéologie zate ko finga na pamba ko ina na pamba ko so na cop mo funa benga les ndeko na benga onde et qui cabo donc en tout cas bandeko to changer to changer et zo ba comportement to ke na e même théâtre na kolala mpakalalu osape muto za na moi observation ebele to mona ki anniversaire ya boso na politique mpakala biso sango abinga ki coach na moni batu bakondane papa Michel Bakenda babi coach waki koya na dendo na été côté évangéliste azali batu mosusu pe balobi dans Michel Bakenda obeta le 1er décembre na Italie na sur batu baomona ba sports na biso zoleka batu balobi papa sango lokola yepe mukuna ko kanamaka te ayepe ko répondre mbongo eza ya ye ouais ata camarade numéro ta Chedi fond wana abenga deux fois te ye essentiel abengi invité na ye aye alakisi ba ndenge ya kokita na seko nguluma esili akei o pasa na mbongo na ye anga cha défi akobenga professeur à université te ye abenga ki déjà coach yo en tant que visionnaire okoki koloba nini est-ce que ezara razo kapé conseil ya batute asala ki pe mabe ya kobenga coach babi coach ata mukadi azola tate ndenge akei babi cycliste kana kola ya pamba babi ezali dinte pona pakasi sango voilà na opesa papa sango ba mbote belé et puis ba courage po biso zaki wana parmi ba invité ya papa sango biso to yaki na président Solo président Sabengenga Lalu yaka yekuta beba c'est coach donc ngana ko yo mona coach fara ngana mona ko to na coach fara mahamo ya ndé donc en tout cas ezapena coach azapena asa mais sexy oui asa sexy et puis no asa na ndenge ba do kanisa te apena mobali parce que tu dois pas tenir ma question parce que tes questions en réalité t'es pas par rapport et là on m'appelle biso makanisi parapluie peut comment et là on m'appelle makanisi on doit comprendre et là on m'appelle biso makanisi babi pakanya so za kana lula coach biso nyonso mona yi coach on comprend na basi na banini siko babi to tuna ki babi basi d'africain bon ba vivre à bongo basi d'africain surtout ya basi bango pena pourquoi tu parles de balance qui peut na débat ya mosi na mobile bon ya bango babi en tout cas on balata raté ya matcha système am chachino bon bien ndenge na bango so comprendre sikoyo abot aza déjà mutanzoto aza da muta denda toloba aza muta forme wana OK siko trop de physique sous ya sima parce que ça physique wa sima ezongisa OK so za poza liboso foza la wana nenga liboso boy on ndeti joboy oh mon de nenga liboso boy o ya pe ro konda pe pona tuna gitu wana OK donc aza mobali déjà papa sango soka invita ki ye ezali pona physique
parce que ezali concours mo esalamaki wana po babi marche de santé te po tosala physique o comprendre donc ayaki wana mpona balancer nini challenge wana o papa sango atiaki visa abai oyo akozwa azwi visa ya Espagne atiaki Espagne o comprendre donc coach wana eza cope na ye eza domaine na ye en tout cas batenir na mo papa sango rigueur te biso nyonso toye bon biso tolobaka oyo tomonaki est-ce que na bato oyo baoloba oyo alingai coach adreyaki bakenda kosala nani te me baba biso ke ezalaki ke mutu mosusu abengi coach ye alinga aloba bato wana baba des fois bato toyebi siko ye moko ezongeli ye abengi coach bon après tout eza makambo na ye eza makambo na ye anniversaire na ye en tout cas coach félicitations pour coach oyo kaka anglais why choose this nde tosole nao osi da message na ngai donc papa sango continuer turo okuti lukela biso susu aleki coach donc ye pene bandata ana mukongo donc lukela biso pena o aturo oyo atana yebi 10 ans pena fo luka pena o aboye pena mais ya mobali sikoyo donc tolingaka kotombolaka trop bansi valeur te faut toprimaka trop bavaleur leo papa sango asali faut encourager eza valeur par rapport à nini total la place mutu auti bosolo toyebi ndenge bandaki na baoyo balekaki ezalaki façon na ye ya kosepela na bafani na ye et puis coach mpe aya amona mpe ndenge makambo mpe elekaka ocomprendre en tout cas totikaka kokanisaka mabe elo ezoboma biso bahumain eza makanisi ozo comprendre ya makanisi bojour okende Burundi on a bien mibali mosusu baka bakwisi boye na Burundi ouais ya coach kuda muke ne tintaman ba Burundi ba tintaman Burundi na mona paka coach le coach oui na kena Burundi ka oyo lobi wana na Uganda na Burundi des en Afrique nyonso mbalezi c'est que Uganda donc c'est que Uganda mdara Uganda madendo ba trop kuna kuzo okota te obi kuna bakuzo na Uganda pas président Bayati na couleur matonge pour ce longwana OK la pas pito luka na la référence tika boy kuna Uganda dans blague était biso doit partir dio zongande ngane na te Paris bon kuzo na zo Paris Paris mais ce que ça dépend faut le ça malile et pourquoi malile faut le ça malile pour kuna partout malile na malile te coopérer na jonga a créer les soit de l'eau moya kutu ba demande pesa moi trop donc fait jonga ba demande kasi ba kuzuté kasi te bonne ba betara bongo et on voit ba luka bona sima jonga ba meli ba jonga là au meli donc fait na so jonga luka o créer et l'eau mopo eza trop ba split ba nini ezo simbade donc oyo sala wana fait en tout cas longola no ba split ba nini poto wana posa bilo mopo ya bongo et ça la biso bien makasi zongo bande mama wiva sali biso na Saint-Denis mama wiva sali na Saint-Denis malubo mboka na chaussée de Wavre wana na Bruxelles donc bato basara wana yango nde makambo zongo bon au moins lelo babar et komisko ya contrat babar de ke ya contrat na makasi ya président Hans Luzolo dernièrement na auto dans la lingwala moi otanga nyonso ezate po esa pibe faut baso et comme il y a contrat oui non donc ngas comme na fula baba nga président la bango mukonza baba soulard de comme il go pam président Ansabiaka nan Laetitia Kabengele na pesi bambote Laetitia Kabengele président Ansameminga asali terrasse Laetitia master na ye OK na bina yo lingwala mo imba place o meleza moko côté ni ba o tu boyeba kiona bomiango côté ni ba côté ni itaga mushi na coin chez Kevle mi basali ya ndeti pe na bina yo somo na kati kuna makambo donc poto na kata lingwala poto na kata lingwala ba vacancière chez Kevli côté na côté te yo uti chango ke côté mangu kasi ba reconnaître ba mukonza ba bar faya pour na pesa val
Vous comprenez? Donc, chez Kevli, longe, Kolia, Komela. Et puis non, mais là, attends, il y a transport dans un moto. Vous comprenez? Dans un méla, Mali, les koto, ah ouais, ils ont bimo, ah ouais. Chez Kevli, Kolia, Komela, ils sont nions, chaque jour. Lingua la mobimba, j'ai dit et je confirme. Chez Kevli, to Melawana. Oh, tout le monde a bomi. Vous comprenez? Ah, si qu'est-ce qu'on a? Entre mon fléri. Au moins, entre mon fléri, c'est au côté. Qui tambourane. Ouais. Tu as un impact. Impact, pas boss pour les moutons. Oui, ça a quoi, on a? Somme. La journée, ça va. Il faut que valeur. Oh, bah, pessi. Boss pour la bi. Vacances na bengi bino na impact. Kuna sozo mela. Yo mozo mona net nzamba soloba. Là ozo mela nzamba oloba. Tokuta na rawana. Manager Obama pazawana. Manager mo ya boya aspect. Donc ça dit au fond dans le chombe appelle les côtés. Donc et comme il benas ko bongo. Ah c'est bien. Dans la bar pas du tout pour bon na bomba mais na dévoiler ngo. Ma solo moto on a junior louere bon ba manager puis na côté ba mikili kuna ba jazz kavulu ba prince bakali bango ba panzasko nteke kuna toi ba ndenge ma mane ekenda ozala na marche ndenge lobia na lobia to ke na so aussi parce que atala ku ya papa Hervé o abe liboma wana est-ce que solo parce que na moni guitariste na maman alobi non ils ana obeuse ils solo te tes abes il y a qui garde marche car les abes bon rappel dommage biso ce que toi qui marche te biso qui mbala moko na OK biso toi qui mbala moko en privé à télé mbala moko donc ba président so be na président sai na président Mbalio bon ba na marche biso na été on dirait te habilité parce que non on l'a appelé Isnan Charlie oui absolument ezala qui même Blaise créateur abi so ezala qui bongo banga ba ya même émission te. Oui, hein. Ils comprennent parce que eux ils de on a bango ils suivent bango ba moko. Bon, c'est bon point. Ba bi aso mona na ndete na rep. Banda utek mikili ayaki bon, en tout cas faut confirmer eloko yo moni. Eloko bango ba ndeko ya orchestre ba kiza bongo te. En tout cas bandeko tout ça total après so que ça baise en tout cas totika yango. Pour baise ndeko yo ko ya solo pam. Ben oui. Ozo comprendre. To meka satana te. Beza bongo. To meka satana te. Po beza mzo kanza beza mo tikal pe bongo. Balati sur yango pe. Ozo comprendre. To meka beza te. Satana ninga faine bongo. A occuper ma ramene musu. Mo biso mzo to benga bango. Moi ita. Peut-être ngala changer sambele. O comme ndeni. Ngala benga asu dina na bela asu moto te. O bela ni. Nzambe sunganga merci na ndongo pesa nga pema. Point bar. Suki wana. Na suki wana. Oh nzambe na tsindi moto no. Nzambe ke bo mamudo. Nzambe na Oyo tinda bwe wu. Ya eleki puissance ezongeli yo. Kasi nzambe a exhorta ba prière na biso ndenge yozo sengelango. Ben oui. Oso comprendre parce que so ozo senga nzambe a osela yo. Ouais. Oso comprendre pour ngap ko na maîtriser ma Bible mke pendant na sentir. Na comment na CFC pas pasteur de la foi. Donc Jean Romain baby qui tout ba jeunesse tout. Tu fais une sango pena na moto. Quoi taper na fort hein. Obe? Quoi taper en tout cas père avec église. En tout cas père papa église. En tout cas biso na CFC ba na notre père bayebi. Donc ba yamba pina mo na bango la luma leba pour dernièrement vous venez na moi benga sam kunkule nécessaire abi oui kene solelino pene changer banda au commune makolo papa na Jean-Paul Mayata. En tout cas félicitations. En tout cas papa n'a pas si bambo de place aller depuis quelque part. OK, merci donc elle a peu au sud ça. Maestro Fabro na Robi de Mundibu et Kezongi nazomona. Et ça soni makasi. Au moins les jeune leader Kotoyo avec le côté, azala charisme Kotoyo. On dirait musique quand on s'attendre là bango les souté hein. Au moins il te font la parenthèse kamuki hein. Jo musique aba kabila besoin de quelques minutes. Excusez. Et ça kaka. Banyama pardon vous excusez. Banyama. Mes frères j'ai de bise. Banyama. Donc il papa wa laisse. En tout cas
voilà, c'est Madame Kapache. Je vous présente le salon Tiana Care. Tiana Care est situé sur l'avenue Tombalba, numéro 22. Vers la galerie authentique. Je vous présente les nouvelles perruques. En tout cas, hâtez-vous, le grand dame. Les prix sont très abordables. En tout cas, venez nombreuses. Qualité chez Tiana Care. C'est ma motte belé, maman Angèle. En tout cas, papa Walesa, n'a pas si ma motte belé. Ngamo anabino lalu na linga couple ana makasi. Na bigi mama place à lalu. Il y a qu'à tout ça le beaucoup et ça moi bien. Général Zanat. Frère général déjà na bigi. Il y a une carte à liste. Qui a vu le père, a vu le fils. Yange koti. Tozo na ni na biso. Lelo qu'il tire na biso Kapache za et comme il passe pour tout matalikolo, pour tout que likolo. Biso moto mo bando qu'il tire na biso. Vous comprenez? Tout à la Kofi Olomide na Côte d'Ivoire. T'as la honneur. Va changer comme maman Kofi Olomide. Vous comprenez? Ah mais mi peut moi ça battre nini. Yanine. A tomboli ba. Aucun ça. Il y a pas au tombolo, ça me met en kuna. Mais eza sentiment, émotion sentiment. Émotion sentiment. Eza émotion à joie. Vous comprenez? Donc, il faut le mettre dans la CP là. Et puis, on a tombé la robe brisque, donc, on s'attendait. Mais, les gens de Tombolio, les gens, oui, puis, filles, on a combien de succès dans le monde? Ah, là, je ne peux pas boire qui. Il y a succès. Vous comprenez? Si quoi, yo? La petite Sandra Gazani Moussa. Ouais, Lisa, si. La petite Bambote Belé. Kimi Jo, Mikolo. Ah, et le gros, c'est ma biso zanini. Namboka nazo toa ba talentie belé. Parce que vous comprenez que le zoboma comportement na biso ezo plaire batuté. Tala en Afrique ah waouh. Tout le monde aime sur ba nigérien, ba na ba guerre d'esprit. Concurrence à musique. Concurrence à musique. Na mona ko du Flavo a posta Davido. Vous comprenez? Sikoyo net clan wenge. Faut pas la fière. Vous êtes parmi clan au bozo tangama. Fierté à Ouera. Fierté à Ouera. Mais les lots, bango mona bango wasani. Baso bomana. Et ça vraiment qui te côté. Or, ce qui maestro a soutenu Robino. Mundibu. Robino a soutenu Héritier Watanabe. Héritier Watanabe a soutenu Ferregola. A soutenu Lacoste. Au moins que toujours quitter ça ni. Et zo tombouama. Mais votre binomo bana papa moko. C'est que va vivre en hypocrisie. Vous comprenez? Parce que père de la forêt. Nanyo so basala rara ba fing sa de wera. Ouais. Comprends ba fing sa wera parce que wera abimisa énergie na nyo tout liko na bango. Alors au moment fouté yango yo. Et ça là vraiment qui toroté, ya moni cla wenge fa bazala ko fier mais on dirait clan quartier latin et comment fier par rapport ya clan wenge. Pour la quartier latin malgré makambo eza nango mais bon fingana entre bon na misa quartier latin na mona angote et ça a raté ba rapena prêt à soutenir ne ko ba tout monde nga le vena so fali pour ba beta c'était des martyrs ça dit ba ya na ye pour fala beta na ba samté ouais mais ba sarani ba ya soutenir ye mobondo de même na clan wenge tout monde qui fait rigoler la beta qui ba dida sari na kuna. Tout le monde hérité Watanabe Casino et Nan, la scène musicale. Or, ceux qui soutiennent, il y a orchestre réunion sur Bana Wenge et Zaki Nasima. Moi, je suis l'honneur de Wenge. De bon moment, ça se trouve, Babylon, mon boye, ceux qui Watalem, soit Telibaya, allez bien mourir Nasima, et Simbate. Ceux qui Simbi, ils sont de Fingama. Non. Bane va perdre, ils vont perdre. Vous comprenez? Nous allons perdre. Oh, on a pour ça, Bendele Yamboka fait qu'il y a toujours l'écolo. Tout dominer dans Nyons tout. Donc on dirait, tout ce qui est bas les charges. Pour ça, la musique na bison, na ba théâtre, na bison qui na aussi bâti. Balle paye qui na aussi bâti. Bon, on appelle la balle à bon, on a bien la balle. Tout le monde a balle à papaya. On se met donc, comment on voit maison ici? Fais un traitement. Quel niveau? Tu as un leader d'opinion, mais on dirait que tu as un sauté. Toujours y batté, t'as la musique dans son Afrique, n'est pas dans ces pays là. Mais quand biso moko, toujours bon malisusu, kita yango. Le ba Kofi Olomide, le ba da finga Kofi Olomide.
mais er moko et ça la rapasi les gens de tigal ne yangwana yewana mais ana ye inutile na mboka oyo ba sala ke o bali ba sala ye o comprendre o esa mabe bandeko na biso ya klawenge boza mikolo bobeta miziki botika mamba kofingana ekomema bino epai moko te. Par contre ezokanga makambo pona limite ce boza en bon terme wata rozo fait contrat moko otala nana za wana maestro yaka zwa ke kobeta kuna maestro ba rozo na contrat atali na gros bino yaka zwa ke beta ezaka honneur na bino mais ceux qui ont un contrat ngane to yokana raté c'est que na finango vous comprendre or kitoko te bandeko to bo tika babiloko oyoyo parce que ne bino wana ba guerre même bano bo bibisa lobi bon ça aura toujours na guerre c'est ça et puis reconnaissance et là on a sur la souka reconnaissance pour Erénie théâtre ben ingra ba komitro ingratitude komitro vous comprendre et là on a banda na mena bossa na kiango adage mon lo ba mikolo yo batu ba se plan na pilipili mais ba yini nzeta pilipili pona na yeba pilipili c'est que fona banda ko yeba nzete pour ça nzete pilipili sani et bimate vous comprenez et ça même dans domaine na la presse but faut ba longola ingratitude otolati na zo linga na sepela na Joe Mystique maintenant boya Sinta Rapage pona dina yeba Joe Mystique na mona ke pas Sinta Rapage. Vous comprenez? Donc batu sikoyo balingi te donc balingi ba mokeli ba mozalisi bazala soute. Or ils ont ma flatterie na théâtre. Flatterie ils ont boma musana biso surtout makasi flatterie. Ya mo bandeko belé ba continue distraction. Ba kabili to ina bona biyoka yoka. Et même vraiment distraction bandeko bo travail bo tika distraction. Muto alingi yo foye la omaka malamu akoye la yo mabete po ina ndeko na yo akoye la omaka mabete po yo oreswa na ndeko na yo aye la omaka mabien bato bota bato bapembe na bino bokomisi bato ba garde na bino bato tout autour na bino yeba ota nani pembe na yo azo memelo nini est-ce que masola zo ya na ngwana pembe no e ko apporter un plus be ekitsa yo et pas qu'il y a pas mon un succès. Lobby sur esili akimi. Vous comprenez? Ngana ko comme ça mutu master na ngati o afinga capage. Mutu ale ka fingi capage, ako comme master na ngati. Pour ngana ka boyena capage. Uso ngana utu capage est-ce que le roi ngana capage to bebani ale mutu abana na yambe akoma mutu nanga. Non. Parce que nenga finga kuna au finga pega yo. Ozo mona do bandeko na biso bobi mana distraction. Na otanga ba kombo batute mais batu place boali boyebi bobi mana distraction. Bobi mana distraction, flatterie et leki makasi. Tolobaki opération comédien no sala chaîne na yo. Sala chaîne na yo tika ko mbriaka batu ba téléphone bozo tsanga te ngaba tsanga te. Muto za mieux placé on sala lo na moi livre za chaîne na ye. Chaîne na yo eza yo. Ya ye eza ye bateo te to tika faire a lilara respect ba imposer rango faut imposer respect oso mone logo yo naï vraiment na candidat non parce que par exemple bloquer bon biso théâtre. OK. Merci la bien parce que ça va pour toka bwana. Voilà, merci beaucoup na Sinta Rapage ndenge nengo ya mbinga lisusu eza parler ba tout bolingaki des retours au Tozala awa même Rapage akei Tozala ba Joe Mystique robenga na bozat boye to sali tika nazata kangi ouais bon paradis ça va paradis voilà Joe Mystique faut comprendre moi ya afimada ba jili ba nini moi makosa wileri ba nini makosa ndo ya misala ndo ya te en tout cas Joe Mystique amudu na biso voilà en tout cas merci na batutu botali biso et bana changu bana njili. Merci de soutenir la Luma Leba Bino et merci na Royal Tudilu babito somba ba porte à vitre ba porte à aluminium et pas il y a Royal Service aluminium pas Royal Tudilu et puis na bosanate na Chisson Makengo mon ami et frère les boss et pourquoi pas na Tichik Makengo
kwenda futuka mikili lelo pamba et pona nite na Chief Makiadi 1 plus Coca-Cola na pesio bambote ebele bele et na bossa na suba nani prophète Dembala mon ami na pesio ba mbote ebele bele boza tellement bele bolingara la lumale ba en tout cas bo continuer toujours ko benga bo benga nde bo komape nde bozo koma ezo sala vraiment biso bien merci ya yope ngwana prophète Gédéon na pesio ba mbote prophète frère to pasteur eza prophétie hein eza prophétie déjà na pambolier déjà parce que ya ba titre ya ba titre te plan na mona razara simple po na mona ngena droit ye bras droit ye a changer mi tout comme mo mona côté de la taxi je me dois na mona non niveau simplicité pe boyango te ndeti nga soki za na lati ndele na obima babi nanga ilate ezo mérite sou kinte fona betara tour te mérite tenga no beta nanga tour pour biso njilo ba l'accepter sur propriété c'est ça sans propriété en tout cas merci beaucoup Nayo Kapash merci merci la bière to kutani prochainement na numéro SK bye Kapash TV Kapash TV Kapash TV